Nani yango alobaki ke ACK Brazzaville extension ya Wenze ebina esiladi. Noko ndimelanga ke mobange ya clôture ya événement ya munene oyo ezalaki na grand temple ya ACK ebina mokolo dimanche 13 août 2023 oyo bipai wapi. L'homme de retour à la parole, l'évêque Pascal Mukuna, le grand esprit azalaki na pointe avec maman na mateya la destruction des œuvres sataniques dans nos vies ezalaki shona ndenge kosakana te. Ba miracle ezalaki au rendez-vous tala neti oyo batu bayana babeki kasi babeki etikala au nom de Jésus avec l'évêque Pascal Mukuna, église tout ya ACK Wenze ezalaki na moto na ndenga defote. Ambiance batu bakomo kobezomu yada l'ambiance na yebina na mazosa donc l'autoye samba délivrer batu bakango na chaîne bakango na passe tout à l'heure samba zoba on a eza esengo munene présence ya papa eza clôture tobandaki ya 40 jours tokomi na suka samba atalisi munene na ye asali miracle aza na kondima présence ya papa eza mpe miracle munene na kati ya bana na nzambe eza esengo makasi non pas mpo na ngai mpo na bana nyonso ya Congo Brazza. Après il faut yeba ke Congo Brazza ils ont fêté anniversaire le 15. Nakoloba effort eza koluna nzambe nzambe na sali biso grâce omusalo eleka ndenge eleki tokomi ntina mokolo ya lelo e papa akoti na Brazza nzambe na je pense que évêque Mukuna c'est un grand esprit. ACK ils ont implanté non seulement à Kinshasa, c'est au travers le monde. Donc Toye pour accompagner évêque Mukuna la clôture, il y a un grand service, il y a 40 jours. Je crois que les images parlent, il n'y a pas un commentaire à faire. Cela prouve que cet homme a un Dieu puissant. Merci. Vraiment, c'est un raison makasi parce que tu as 40 jours. Donc, na 40 jours, Wana, tu as retraite il y a une semaine. Donc, le long des clôtures, tu as un peu papier avec un peu de pambo. Vraiment, tu as un makasi. Wana ezali grâce monene pour na biso parce que yamba leader ya communauté ACK na kati église na biso eza grâce monene yango wana mokolo lelo faut bato nyonso to ba profiter nango ezali ngolu ko te pa nzambe nyonso ezokita wana esengo mingi mpo na biso parce que mutu nyonso to akoyamba ye te biso lokola toyambi ye toza béni église na biso ekomata kokende liboso tala noko nanga ndimelanga ke communauté ACK ya Brazzaville extension ya Wenze barebina bazali ko continuer évangile awa na kati ya mboka ya Sassou Nguesso bisika oyo wapi le dieu ya évêque Pascal Mukuna aza ko continuer kosala elenge ezalaki po ba miracle ezalaki na rendez-vous.